Mbote bandeko balandi ya tokomo wapi tokutane tumesina kokutana biso na bino esengoze ya biso ya komona bino nyonso deva betando na bino bolanda magazine tokomo wapi tope ndeko leze tokoma na mona mokolo pango epai wapi bozaka ba vraie information na makambu ya solo tokosola nini lelo tokosola makambu ya insécurité na est du pays kuna boko yoka ba nungu tokosola nini tokosola liwa ya chauffeur ndeko akufaki kuna na Ngaliema bakangi mutu abomaki etote tokosola ni tokosola makambo bokiko na Europe boni bandeko 7 les 7 patrons boyi baso les 7 patrons zaikola ngalanga les 7 patrons lamuka bazu solution nini lamuka ekolongwa bongo eloko basalaki po ya accompagner makambo ya élection zoko ma recoupement politique officiel nani ya kokamba yango ekozaka honorable Martin Fayulu to moto mosusu et pas yop te repesa bino ba vrai makambo na ba dossier nyonso ya insécurité ya ba chikapa ya ba kamonya ya ba mbujimai bokozo yango aya ba kisangane bokozo yango ah boza toujours branché na wana to yambeli bino molobeli na bino o alobaki na bino na kotika bino te na kozala invité permanent lorsque ba question et kozala toujours ya reposer na kozala na pena bino ndeni mboko na biso ko kende honorable Eliezer Tambwe Pochi Charma bonne santé. Oui, ça va. Nagacha musala. Nicolas Belé honorable. Ouais. Au moins tolobaki maloba ezala muke. Misala ezala ebele. Tamso ki député ata ki député. Ouais, ezande que maloba ezala muke misala ebele. Biso tozana engagement on appelle auprès de qui te rendre compte parce que nous avons été votés. Mieux voto ça là de sorte à ce que patron wana même temps wazo contrôler biso ayebake mutu nazwaki na musala azana poste na mutu nazwaki na musala na poste na honorable ba biyo ko mokende ba entreprise ndeko moka bengi biso awa alors biyo ndenge nini oza député national okimo kende na ba entreprise ba concession privée ya batu ngana tuni ndeko wana concession privée yango za ndaku ya mutu na mwasi na bana na yeto accompagner abi honorable okende so na limité na conseil dans le panga moto ya batu okende ko lukani kuna honorable omonaki tomataki likolo ya moto tokendaki moto wana eza moto JFM service asombela biso partenaire na biso tangu ndeko azotuna mutuna wana ayebi peut-être musala bapesaki nga te ngai lelo soki nakomi député eza mpona kolobela peuple wana na bintérêt na ye tokondimaka plus jamais que les Congolais soient exploités par bateau. Ce qui ne quoi éviter, bon, azana raison ya koloba. Bon, concession privée, eza kolobani. Nakenda ko luka maki, c'est parce qu'il y a les Congolais qui sont là. Ba Congolais bazo sala. O ba Congolais bazo bengana lokola bambwa. Ngaya tant que mwana musala na bango. Na kitaki kuna. Yango zo mona Didier biso tozana ndenge moko ko travailler. Ndenga ko travailler wana soki patron azana problème biso tokiti. Tokita na 9e rue. Côté wana bateka ba friperie. Omona ki descente na biso ndenge ezali. Ozo mona descente na biso tangu ba ndeko ya secteur à commerce. Ba grevé. To sali effort pas seulement que to ko compatir na bango, to ke to zweli bango audience na chef de l'état. Ba kutani ba sololi, ba médecin, ba manifester. Toké tozweli bango audience na chef de l'état. Né tozolo babo, il y a une commission qui est en train de travailler na ba makambu oya ba médecin, les kambwanes aussi. Et ndenge tozolo ba lisusu boye. Ezan accord ba signé. Il y a eu tripartite entre la présidence, chef de l'état Zaki empêché, ba représenté par son directeur de cabinet, M. Tambo que je suis, ministre à travail, gouverneur donc l'État, employeur, n'a pas employé. Dieu nous a aidés, c'est grâce à un effort nabiso. Toye ko aboutir na eloko. Lelo accord ezawa no komona bakosa la contrôle ba congolais bazo travailler na ba condition ndenge nini est-ce que baza ba contrat to baza na contraté. To longwe kuna. Omoni toke kota la papa oyo bakangela na kasho. Et le lendemain, à 7h30, ce papa-là était reçu par
madame la conseillère spéciale et chef de l'État na ba question juridique. Madame Nicole ayambaki papa wana nyonso tu wana eza kolakisa bino ke tozali ko intervenir na plénière parce que na makambo ya règlement intérieur biso tomemaki 8 amendements toza parmi les rares nouveaux députés bakozwaka maloba tozo bunda na kati ya parlement tozo bunda libanda na terrain parce que je suis parmi les rares eza orgueil te mutu akolobaki okoma orgueil te toza parmi les rares députés oyo bavotaki bango bavotaki ye bazomona bapapa bonheur bamama bonheur babunga toza wana soki likambo ezali tokei donc tozobunda na kati ya parlement tozobunda na terrain mpe tozobunda auprès des institutions parce que nga naloba na bato mosala ya député il faut que député azala mutu azali capable ya déplacer l'état vers le peuple yango tozosala l'instance ya likolo ya mboka c'est la présidente de la République et nous avons obtenu ça le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il nous a accordé cette faveur là de nous recevoir na peuple et ce que j'ai aimé et pas actuel chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'homme à l'écoute de son peuple ce qui a eu likambo yakanaba tokekuna et tosali yango ça c'est d'un côté de l'autre côté plein succès na bavienanga o babimaki na prison Frank Ediongo Shamba o babengaka ye prophète ya politique ya moko Congo vienanga abimi yango mone swaki bato Eliezer azosala machifi ya lingi bachayeka na lobima je koko abima tango alobi azokota kingabwa abenga kinani Ejen Jomi Dongala na boyi kokende na lobima soki na keya bato bakoloba na ebite na ko récupérer nini ezaka que tangu bato bazokanga mutu akofinga na soki aza normal mais soki eza azwi likambo awa makambo apoto nga na lobaka te bayebani mais awa na Congo nzele ezaka moko tokomi wapi Itaga 120 commune de Kinshasa quartier Ngwaka quartier ya ba Bokechu waya Ngwaka pembeni ya Zando nzela ezalaka moko ata soki ofinga biso ata soki ozwi problème okoluka biso honorable yango tokendaki tango Ejen Jomi Dongala abimi na tindi équipe nango nalobi bon bakoya koloba lisuke na récupérer na sima nango toke kotala Ejen Jomi Dongala na ndaku na ye tokoti tobeti mwa kati sur la politique ya mboka ainsi de suite tibo ya ye atikinga na voiture na nga na kamati mutuka naki donc il faut koyeba nalobaka na Congo toyebani yango nga na tunaka batanga mutu mako un vrai combattant ana Congo oto zalaka na ete nani honorable ndeko moko abengi biso na Toronto kuna lebi ndeko leza tanga yoka ndeko leza koloba abi ndeko leza atata soni te mo ba question mike ndeko leza zaki voter bona label ya MK ezina kati ya lamuka tango koloba makambo ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ndeko leza sala ka ndenge nini parce que on de le bisaka yo sala kanga bien et sala kanga bien et sala kanga très bien au moins na makambo nyuso nazo regretter ka eloko moko na batu nyuso bako chaka makelele na ba réseaux sociaux na kisasa na ko regretter mutu kama moko vienanga Martin Fayulu pona nini vienanga Martin Fayulu azavie to bunda na ye mutu akowanga na Fayulu azati bazaki ko benga ye soldat du peuple lelo akomi bakomi siye ye moko alobaki na landaki commandant du peuple Fayulu azo mérité mais alokola batu misusu alinga lata galon ya ki général na koma soldati plein succès na ba Fabrice ba Freddy Pindi ba Chims bandeko tout ba Petit Nanga Sankara bandeko tout oyo bakie kolanda formation militaire pona ko batela mokonzi ya mboka plein succès na bi
boko bakisa lisu boko bakisa lisu. Alors pour na prétendre que comme général il faut bandana nous qui soldat et ça civil boité babambio nazo regretter yam ndeko alobi naza élu na liste ya AMK. Oui mais alobi ya solo alobi ndeko Eliezer ozana sonité mais alobi ya solo. Je suis élu na liste ya Alliance des mouvements Congo. Oyezana kati ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement na kati la muka. Mais na kati la muka, ceux qui balobaki la muka, bazaki koloba la muka na banani. Na bato balalat. Bisonde tozalaki pona kola musabato. Omoni bato bazo tia makelele mingi mingi. Eza mutu. Donc alala ki na kutia pongi, peut-être amemaki ba somnifère ala muka banimbango. Kola mukango za la mukango ya mabe. Yango zo mona bato bazagité. Na kati ya lamuka soki baloba eloko ya lamuka bao bazalaki na mission ya kola musabaninga eza bao déjà balamuka kala babiso na ba Martin Fayulu batu balamuka kala nga kola musanga na likambo nga mission na nga ezaki ya kola musabatu. J'ai reçu grâce à Dieu, grâce à confiance bande konanga ya diaspora ba kordanga à réconcilier la diaspora na patrie na bang. Certainement ezana batu moko ata soki osali nini ya kofinga na ekaka mais il faut kotika. Alors tangu ba votenga Hollandi, si on peut anticiper Hollandi na rencontre à Bruxelles ya la muka ya ba leader. Est-ce que Hollandi maloba ya Moïse Katumbi parce qu'ensemble pour le changement ezaya Katumbi Hollandi makamuna et c'était la personne la plus applaudie na batutu baloba ki na Bruxelles. La plus applaudie c'est Katumbi. Bao ba applaudir yewana baza awate baza na poto dans la salle. Pona nini on l'applaudit parce que le peuple n'a pas besoin de ba petite division one. Oh ya zo swana na oyo ya zo swana na oyo. Tango alobika que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azande konanga. Yoka Moïse nenga zolo. Alobi na kendaki kotika ye même na Genève. Donc Moïse akendaki na ndenge na yete akendaki ko accompagner de konai. Na kendaki kotika ndeko nanga tina Genève mais c'est fait que Fayulu abimi kuna mais tango zoloba ozomona mutu azoloba na regret ya eloko oyo komaka na Genève. Lelo on va voir ce qui va transformer eloko wane komi plateforme politique et longue plateforme électorale. Est-ce que vous pensez que bakotika Bemba Jean-Pierre alobika que non voilà to sali ango pour que Yo Martin Fayulu au Kambabiso. C'est mal connaître les acteurs politiques. Nous connaissons les acteurs politiques. Moi, je ne vois pas Jean-Pierre Bemba accepter. Je ne vois pas Moïse Katumbi accepter ça. Parce que Moutouna Moutouazo préparait déjà 2023. Mais Jean-Pierre Bemba Lobinine, alobi que biso tozara kacha pouvoir te. En d'autres termes, que Martin Fayulu na biso tozana pouvoir te. Contrairement à Batumiso Bazolo Agemo, celui qui a gagné, c'est lui qui est au pouvoir. Voilà des petites choses. Moi, je regrette. Pour nani nazo regretter le kamunanga ya vie nanga Martin Fayulu. Et kokati kozale sengo makasi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azawan. Martin Fayulu m'a dit azawan. Ba Moïse Katumbi Chapwe, ba Jean-Pierre Bemba, ba tutu wana batandami. Bazo sepela ndenge nini balongoli Kabila na ebongo. Parce que c'est ça le problème. Bazo sepela ke voilà tolongoli Kabila. Mais tala batuna bango, bao bazaka na ba réseaux sociaux parce que PPRDFCC bazaka na batu bazaka tellement actif na ba réseaux sociaux. Tala nenge bazo bim, te Kabila keite, Kabila zakaka. Balingi ba entretenir ces flous là. Lobby na stade de martyrs, na match. Match à liboso depuis des années, ba kende sans ke ba finga ba konjamboka. Ya liboso. Nana finga mawana te. Kobanda 1+4 ti lelo. Na lobby boy. Kobanda 1+4 tous les matchs ezaki ko finga. Mendenge Félix akendaki wana tan. Soki peuple wana zalaka contre élection ya Félix. Ndenge batu ba lingi ba faire croire na batu. Bolingaki boyo kanzembe. Tout ce temps c'était batu bazo embela contre Kabila. Bazolo baboye bamso bazo revendiquer retour ya Bemba ya ba tout c'est depuis 1+4
tozo na 1 plus 4 nani azalaki kokende na stade bayembela batu na kati wa mais lobi omoni makambo peuple akosepela. Ok, on a tant le peuple akosepela honorable lobi ke esengo na yo linge kozala omona Moïse Katumbi Bemba Mbusa Nyamusi bandeko nyonso baya bongo sima ya bokonzi ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bakumba mboka oyo. Honorable, oyebi te ke namba koloba ke Félix aza kosala continuité ya Joseph Kabila Kabange. Tant bandeko ba koyena na sima. Ya mboka na biso kozana opposition te, bandeko nyonso bazaka bata majorité, makanso ko pesa les ndenge nini. Oui mais bato wana bazana raison. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi selon Bango azali ko continuer, c'est ça, régime ya Kabila. Au moins te ke bazana raison parce que Joseph Kabila akanga Frank Diongo. Félix a renforcé peine Frank Diongo yowana na boloko. Au lieu à 5 ans comme il a 10 ans. Joseph Kabila akangisa bakanga Eugène Jomi Dongal. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a renforcé au lieu de 10 ans Jomi Dongal yowana zo sala 20 ans. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et Joseph Kabila akanga Firmin Yangambi. Lelo yewana Firmin Yangambi azakuna. Oui. Joseph Kabila abengana ambassadeur ya Union africaine. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a renforcé wana kozonga kate. Joseph Kabila akanga maison Schengen. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a renforcé bakofongola ka yangote. Ozomona teke mutu wana zana raison parce que nyonso Félix azosala. Joseph Kabila akanga Fadenauze ya Martin Fayulu. Ezaji ko sala lisusu te. Félix azwi kadena ya munene abakisi. C'est ça la continuité. La continuité za kolobanini. Oh nyonso Kabila azali ko sala ya bakisi. Awa na kisasa awa. Joseph Kabila abanda ko cha courant na mboka ya Simo Kimbangu. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aye abakisi. Et je pense que il faut être moko koyoka kasoni. Omoni parce que il n'y aura plus de matière. Et nous kongana lobaka na bato. Omoni ko sala buzz. Ko sala buzz. Conséquence na ngweza nini? Omoni petit moko oliate kamai azalaki aya sopi mai. Afandi boye mutu amawali akoi. A force azo sala baba yeye. Sala musala. La même chose. Didier Kikou, j'ai dit toujours aux gens, il ne faut pas bozui ezaleli moko boye ya mundele bobambi. Bango, ce que zota la comparaison basalaka. Comparaison hors nature. Mutu azo yebate azo comparer ni nani. Azawan. Bon moni na poto basalaka boye. Mais na poto wana basalaka boye. Yo yako sala. Yo mwana poto. La liberté parce que ah mutu akokosa batu bakosa liboma. Finga na yo Félix. Finga na yo bakokanga mutu te. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaboui. On ne s'est pas battu pendant 37 ans pour envoyer les gens en exil. Mutu akokende ko s'exiler te. Amedika kolobake bozonga na mboka na bino. Hey, alobi boy ndegen. Est-ce que ça bongisi? Est-ce que ba imposer ki yo? Ba imposer ki yo te? Ba muso ba bimita la bassesse ta la niveau. Bassesse. Yango zomona, j'ai aimé quelqu'un qui me disait de Eliezer, la diaspora silencieuse. C'est cette diaspora-là qui incarne des valeurs. Quand tu vois quelqu'un en Europe, parce que en tout cas, je ne sais pas. Parce que l'animalité, c'est quoi? L'animalité, qui vit dans l'animalité, il y a des aliko préoccupés, il y a kobota, et tikalindengwa. Donc vous trouvez ça. Yango zomona, tota la même babiso. Ta la culture. Place zomona mundele na biso tokeseni. Soki batuni didi oliaki nini na liaki makemba. Oliaki nini na liaki kwanga. Oliaki nini na liaki loso. Oliaki nini na liaki fufu. Ndebo tolobakati. Mais mundele soki otuniye. Olie nini même soki akoti na restaurant, akomanda kanini. Je vais poisson monsieur. Bazo tuna quel accompagnement. Donc biloko biso to benga comme un repas principal wana. Yango ya accompagna kabiloko akolia epa mundele za musuni, eza mbisi, eza nini. Oh mususu eza accompagnement. Mais biso c'est le contraire. Kwanga nde ba accompagna. Donc tala kabakata ya kwanga. Oyo kina satio. Voilà. Kabakata boye, tala mwa mbisi ya vida depuis muto asimba kyango bo.
azodame. Donc ezana ba makambo moko ya mike esengeli totala to comprendre et puis to salela. Mais sinon la victoire, ce n'est pas la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est notre victoire. Ceux qui battent bazo luka bakolo victoire. Yango zo mona epesa kanga kanda. Ceux qui mutu bazolo bake. Bon, yoka, oh Félix alekaki azalaki na 15% na lobi papa. Na stade de martyrs, il y avait combien de pourcents? Pourcentage bon ezalaki lobi. Pona nini toyoki ata injure mon côté. Oyo to mesana oyo toyoka parce que na stade les gens sont incontrôlés. Donc vous voulez cracher sur notre effort, biso nyonso na ba Martin Fayulu, effort na biso yango wana to bunda pona yango. Bolingi bolo ba qu'on a rien fait. On défendra la victoire du peuple jusqu'à ce que ba o nyonso tout ba kolobaka lobaka ba kozala wana. OK, honorable. 100 jours d'urgence, il y a chef d'État Félix Tshilombo Tshisekedi. 100 jours na ye alobete banzile ko salama. Courant et kobonga mai ba konle boromela mai mais za la place oyo yo obima lelo député kuna na lukunga nzela oyo uti université koti kindele na 100 jours wana d'urgence koto kuna eza prévité pour nzela message ni ko pesa bande ko noso ba landa biso na kindele siko bolingi en tout cas Félix yo quand même na stade ndenge bazo embela Félix Kobosarate Papa Loba le peuple d'abord. Est-ce que vous avez mokonzi ndengwa? Tala ndenga zana singa na kingo. Même si il y a ko sokola mai. Félix Kobosanate. Donc, il y a qu'est-ce que je vais dire? Dans les 100 jours, ne pensez pas qu'on devrait travailler partout. Fallait commencer. Les lozana batu bazui même na église balobaka les paniers sur qui encore. Les loyo kozwa lobi za zolo lobi za makesela lobi za lobi kunaz ezandengwana dans les 100 jours ba cibler ba place moko yoko lobela makambo courante yoko lobela makambo banzela awana kisasa ti bawo bazana sayo bazana mapangu na sayo yo kende kote wana yo lobaka mabe ya Félix ndengo ko pakata mbangu kuna ça existait et il le fait avec le même ministre na la ni ministre moko azoloba il y a travaux publics. Moi, Thomas Louak. C'est la continuité. Il y a le chef de l'État sortant, Joseph Kabila. Vanda na yo. Vanda. Il y a un chef de histoire. Vanda na yo. On l'appelle ça histoire. Vanda na yo parce que ozala ki wana kaka yo wana. Avenue université oyo boko ça ba tout combien de fois? Avenue université. Combien de fois? Combien de fois? Oh, le lancement, il y a des travaux et bandakati. On est venu lancer les travaux, on a des caméramans, on a des caméramans, on a des $100. Vanda na yo. Et ce qui est à la période de Moutou Moussous, mais le service de renseignement, il y a des kota yo nanu, aucun nanu kolia pesi. Mais moi, tu ne vas pas au koti ko se mettre, ko se donner l'audace, ya kolobake, oh, azo sala, ezali kamukaka, oh, babandaki. Bo si bo sali nini? Bosali nini ana kisasa bozaki ko kangaka ba photo lancement ya ba travaux bandakata c'est parce que bozo sakana parce que ezana ba service bazo kanga batute so kezala ka ba service o ba kangaka batu ba service lokola bato ya aner o ba chuko bima ba service lokola bazaki ko benga bango banani o bazaki sumo butu oyo seneri so ki batu wana oh ba vient na biso azalaki ko sala mbele ba si ba kangi ona nu ole fimbu parce que ça c'est vouloir saboter l'œuvre et chef de l'État et sa nouvelle vision ba pesa ke maloba awa na échangeur azwaki courage à côté le ya kolo azwaki courage il n'a pas eu le courage yango zomona Didier quelque part là ce que zotala nengezo kende dans les 100 jours Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a 5 ans comme chef de l'État. 5 ans. Au Azosal. Ce qui a moniqué à Kobaki Samanda Msoute et Kozalangana ye. Wanangana Kozala candidat président de la République. Et puis tout ça, il a remise et reprise. Ce qui est sili, n'a zongi seli. Ce qui est sili, il n'y a pas zongi selinga. Après, de Tokoya Kotala Bajamar qui Kabund, hein, Bajamar qui Kabund après.
ozomon wana ba jamar ke bino boko yaka ba 2040 ozomon ba 2040 totaliba. Donc c'est pour vous dire quoi, il y a une vision et une volonté d'agir. Oh esengeli kosala honorable ko kolobani ndenge kuna na mboka na village pena ko matadi l'aide de l'église place kimbangu azwaka baptême na ye akoma chrétien pour aller se convertir na prophète zaki après place où atteindre ba classe ba école première zaki kuna courant ezongi kuna oyambi ngo ndenge ni kala mingi tepe zokota na luozi na nkamba pe. Il y a une chose, c'est parce que batou ba mesana nde ko sala théâtre ceux qui bazo sala campagne ba kel koluka ba voix yango zomona ceux qui ozotala ceux qui batou ba ebité oye otali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo okomona ka Félix wana azalaki na limité okomona jamais train de vie échanger ceux qui ndenge ni azaka kandengwa okende pa na ye na tongo okanisa ke okende kokuta ceux qui lui c'est ndenge nini à petit déjeuner okuta mwasi na ya vandi wana moko azozwaka tumikate kandenga azalaki kozwa awa bazana posa ya train de vie ceux qui ndenge nini te. Il y a ce qui préoccupe le peuple. Tant aux hommes batu bazali ko se distraire. Ce qui préoccupe batu wana na lobaka na batu. Félix tala bakata mukumba zananga. Place azalia moko ngana mona ba net ceux qui azongi na kibomoto boya lobi. Pona ni na bota make Tshisekedi. Parce que partout azosala mutu nyoso azo surveiller. Na pesa que exemple moko. Nous allons rendre Désiré Kabila kufi awa. Aloba n'est jamais trahir le Congo. Joseph Kabila Tibo ya Longwe place nino yoka bazoyembela ye pa peuple ke Kabila kobosana te papa loba ne trahissez pas atam kolomo kote mais oyo Félix tala akende stade kobosana te akende kotala bato kobosana te donc et comme ndengwana yango zomona même ba musicien lelo je félicite quand même quelques musiciens, mais vous voyez que qui les a compliqués. Tant que Félix a zalaki na opposition, même il est personne tant que zalaki. Yo comment na opposant ni musicien ni na sazardé à boakata, ko boakata comme boa Félix. Hein? Na nzembo ka ko boaka. Oh Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le moment nzembo et bandiko bima ainsi de suite. Ce sont des flatteries. Heureusement que Félix Azagunate. Je n'ai pas encore félicité les Kinanga héritiers. Wata. Asinyaki, tangu Tshisekedi akufi, mutunyo so amoniye. Je n'ai pas encore félicité Mike Kalambay. Asinyaki a décidé qu'il a opéré un choix. Wana batu espoir exaté. Mais quand même, bazui risque wan. Donc, quelque part là, c'est ça l'idée qui. Donc, Maloba Mouké. Misala ebe. Ok, honorable bientôt que na makambo te insécurité na mboka na biso Congo. Insécurité bandeko ba kolela insécurité makasi. Kuna na côté est. Bomoni mama moko ba image les ba réseaux sociaux. Bana misa tunyo suba kufi ba bomi bango. Ba kati bango. Awa na Kinshasa chauffeur. Honorable, oyo ba sangwana ndenge ni. À tout seigneur tout honneur, il faut reconnaître bateau. Na est wana parmi les leaders les plus influents, Mbusa Nyamwisi. Voilà pourquoi Mbusa Nyamwisi a tout intérêt. Il y a pour éviter kokota na distraction. Aya pour qu'à proposer des solutions pour na kimia ekota. Bazo kata batu mitu chaque jour na Goma. Makambu Beni na Butembo. Parmi batu bayebi vérité de ce qui se passe là-bas. Et qui peut proposer des solutions au lieu de tenir les Mbusa Nyamwisi. Voilà pourquoi, je l'ai dit, Nazolo bana honorable Kiro, Eroyo, Zasogi na campagne électorale na Beni. C'est le moment honorable ya que Bosolo na président Nabino, président Mbusa Nyamwisi, Ami Bosana, Batouana va souffrir makasi. Et lui est capable de proposer des pistes de solutions pour résoudre le problème. Qu'il ne se laisse pas emballer dans des distractions. Il y a on va faire ça. Même si on veut tenter une rébellion. Boko banda rébellion wapi. Et pas Mbusa Nyamwisi, bobo mabande konaye. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? On va accuser Mbusa d'avoir sacrifié ses frères pour accéder au pouvoir.
Mboussa Nyamouchi a l'expérience parce qu'il a été dans la rébellion. Azaki na RCD KML na ye. Wana ba Roger Lumba na ba RCD N na ba RCD Goma ya ba Azarias, tout ce que vous voulez. Mboussa Nyamouchi a cette expérience militaire. C'est son coin, c'est un grand leader. Il connaît ce qui se passe, ce qu'il y a là-bas de l'insécurité. Voilà pourquoi il a intérêt de venir à proposer. Comme ça, Babo a tempéré, dans la opposition. Il aura les arguments de dire aux gens, non, voilà, ceux qui n'ont pas Félix, c'est l'insécurité, ça n'est pas l'insécurité, ça n'est pas Makamuna proposé yango aboy. Mais ndeko mo bibenga kasoki mai prince. Azara koto kuna bolba c'est de soka zongi ya le baraya yebi kuna ya zabo mu rassemblement. Yepe ko sa kimia kuna te. Muto yo akenda ko bundana mwasi likolo anyongo. Yoka muto. Yango zo mona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo ba pesa je kombo ya premier ministre. Ba service na yena nu bazo calculer, bazo tala. Il faut baye banani ba tiena kati. Va peser l'enquête de loyauté. Et puis, tant que tu s'agiter pour une ligne à mettre, Hermoko a causé une salle, de langa 3 non. Des places d'idée qu'il faut que les gens comprennent. Awana minito, exercice au batouazala qui kosala ya koluka qui premier ministre, oye benda badibang, oye benda chibala, oye mona vienanga Valentin Mubaki, akenda moi, oh j'ai été invité en tant que personnalité. Abima finga Kabila tetango abimaka. Les locaux ont dit à l'Ingala qui s'abattent que yende Kabila Zamabe. Mais yo zam toi Kabila. Ce qui est la dès que Kota ya qui premier ministre ezala qui kosenga mulubate, balinga bacha yo premier ministre ya Kabila. Ça ce sont des vérités que les gens doivent connaître, même les gens qui applaudissent Pamba ngana habité sogezani. Ce sont des choses. Lelo mulongo wana bazo sala. Lelo va premier ministre ya Joseph Kabila bazo cha mulongo na cité de l'Union africaine. Mutuno sazo luka parrain. Oya ko luka. Est-ce que Kochanga poité? Est-ce que le chef de l'État, alors que le chef de l'État, il est encore préoccupé dans Makamunaï à bien-être, il y a des Congolais. Tu as la diplomatie. À quel Ouganda? Tu l'as vu avec le président ougandais? Est-ce que Moni d'abord n'est télémaki? Kagame, oyo Moni a saboté Kabato, à la télé, Kabato, ba jaquette, banini, banini. À la ti costume. Kasi ya ba complice, na complicité na bandeko ya ba congolais, ba ougandais wana ba président na bango, ba rwandais na ba président na bango, ba complice na makambo le na est honorable tango yo produit obeta maboko ndenge ndeko na biso Félix Antoine Tshilombo président ya Congo akekuta na bandeko wana. Osuma desa ba Congo na pasi. Alinga kia sani. Selon yo, alinga kia sala nini? Rwanda ko se déplaçaka. Nous vivrons éternellement na Batouane. Quand il est allé en Angola, pour ne pas bolobité. Awatangwa keba na mibina banin. Bango tu wana baboma kabiso. Vous voulez que les gens vivent comment? En vase clos? Pour que les Kamouane sila. Il ne faut pas que bakutan. Basolo la te. Ye wana Kagama alati costume. Alati costume. Azaki spécialiste ya koyamba batuna ba jaquette kozwa bango ndenge nini. Akutani nango. Moi je ne sais pas. Tangu bozo boya ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutana na muntu te. Alinga ja sandini. Ayeka kabo. Ya sali rébellion ou bien ba combattant oyo soki 5, soki 6 ba continue armée ndako zo bango to kende to banda ko beta masasi na Rwanda. Félix n'est pas comme ça. Félix, du vivant de son père, azalaki secrétaire national chargé à relations extérieures. Il est fort en diplomatie. Azamakasi na diplomatie. Avant qu'il ne soit chef de l'État, Félix a coûté combien de chefs d'État? Et à honneur, Bazo Yambaye na honneur un chef de l'État. Vous ne comprenez rien. Si vous passez à la ligne, balo ale, vanda na yokuna, même ye Kagama ngom to salak. Aya awa, bobetele maboko ati. Na triomphal. Na 50 ans, ya accession à mboka na biso na indépendance. Boya awa bobetele maboko. Vous devez apprendre à respecter les gens. Ok, ndeko honorable, procès à ndeko yo babete ki masas. Pas soda, sope garde corps général, sope ministre de yebité, ti lelo to yebité. Nanzela kuna ya route mbenteke kuna. Et ceux qui ndenge procès zali, to rekenera ndenge ba procès ba bazo mener enquête. Bazo mener enquête pour na ko zwa mutuana. Mutuana beta ki masasi hakim. Azwa makite. Espérons que la police ba kozwaye. C'est un comportement que nous déplorons. N'habitez ceux qui ba malheur ni yoko beta mutu masasi likolo embouteillage. Kaka boyobeti masasi. Et des gens comme ça, aza mutu moko soki azwami na habité. Oyo komela.
bino bozozela procès nayebi te ndenge ni tete que mokili eza na makambo nango oyo yake crime contre l'humanité, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Bakoki kotia ye singa badie mbiki ye mpona kolakisa exemple. Donc eza bamakambo ya ndenge wana nous déplorons lelo soki oke na Bunia na Ituri garde du corps azwi munduki soki asalaki mauvaise manœuvre nini pas ezwi chef na ye akufi. Donc tozali kodéplorer tout ce qui a comme insécurité eza malamu te. Mais sachez que les services compétents vont travailler là-dessus et que nous avons besoin que tout le monde vive mieux. Ok, tu vas connaître parce que Namboka Oyo honorable. Ba procès à Boteti, car il y a que des poissons. Ba Rossi Chimanga, ba Thérèse Kapangala, ba Kufa Namboka Oyo Belé, marche de chrétiens Salama Awa, ba Mo na karaté, ba procès la kaka en cours. Honorable, to commune Souka, na wana question Souka. Na Lubumbashi, ozana raison Didier. Yango bozolo ba keza continuité. Eza vraiment continuité. Ba policier o ba bomaki ba étudiant na Lubumbashi suite ezalaka te. Ba ministre o bazo yiba suite ezalaka te. Papa, il faut quelque part to kana. Toye komona ba journaliste. Mususu ngai tambo nakutaki bango bazo koche bango ndenge nini ya défendre ministre Lumé. Moi je dis ce n'est pas ça. Eza yango te lelo soki okena avenir mwana ditu mama Henriette oto yamba oyebi lupangu na ye depuis les jours que le chef de l'État prêtait serment, du coup allez bazui lupangu wana bateki. Et quand on essaie de vérifier, ministre Lumé Azana Katiwan. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quand on prend des décisions, et c'est parce qu'Azam Touaban. Mais attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tous les policiers là, colonel, qu'est-ce que vous voulez créer dans la tête des gens? Les lois, bozoyoka, kakeo kobetaka, et betina chikwit, et bomi bana 7, et popo kabaka, lobby, et bomi étudiant. Donc, bakake wana Félix azotindaka bakake soit nous voulons un état de droit, soit tolinga aventure. Ok, honorable. Lelo makambu ya sénatorial ce soir. Ponani. C'est parce que bato nous kaka ne balekaki ba sénateur. Boni réflexion terre à terre ya modèle wa. Na élection ba gouverneur. Boni élection terre à terre. Il y a gouverneur qui s'est le 10 avril. Bon, comment on a cause la plus sérieuse que la élection moussous. Ou y a sénateur. Bien que bato basi bazwa ki misolo ya bato. Bato basi bazwa ki misolo ya bato. Et les gens, les coupables seront sanctionnés. C'est ce que nous attendons de la justice. Tu comprends, Nasuga, mais question, oyo, tu peux continuer à rebuter. Tu peux continuer à la patient. L'obit, au titre de la bande, comme Moro ya Chikapa. Bayaki kona kapanda kuna honorable na butu ba bengi ngai bande ko ya Chikapa eta me mission ya ko leka kuna masase ko beta la population na basodo batsa kuna ba kengela place basala diama wana honorable Basile Olongo ministre AI ya intérieur honorable mais c'est nous pesa et pas naï ponga lingi commission moko biso moko to accompagner bango na ba caméra na biso ba même la biso image te biso to qui dans sur le terrain pour te biso on a bien. D'abord, Basile Olongo Pongo, ministre Aïa Intérieur, Azavie Nayot, Azapeka Pembenia. Après émission, on a un téléphone. Na autour na yeso qui a au courant, quelles sont les dispositions qu'il a prises. Parce que ça ne doit pas être comme ça. Les gens ne doivent pas continuer à mourir. Cette politique-là de sacrification est à parce qu'on a besoin de faire d'avoir des promotions, ça bien été. Yangozo mona ngai prédication na pesaka. Isaiah unité. On n'a pas besoin de morts de plus. J'insiste Didier Chikou parce que l'obito zana souka. Président Mboussa Nyamwisi. Nyonso koleka na est. La clé de solution ou la porte de solution est Zayou. Parce que au yebi vérité au sein la rébellion aux a la possibilité à proposer loko et simba
Mais oh nyonso ya distraction ya ke tozo sala boy. Mais ça dépend ya ndenge ozozwela makambo. Nous ne faisons que des propositions. Oko bude biso lobi akende kuna anasema nini mie mais entre temps bande kuna yo bakokufa. Vous serez condamné, monsieur le président et RCD-KML. Vous serez coupable devant Dieu et la nation. Ce qui ont proposé les matés baboya koyokela yo. Mais ceux qui ont proposé baboya koyokela yo yoko se laver. Mais ceux qui ont compté na distraction ya eloko kaka boye loko la comme na ba raison moko boye ya kobanga ka tout le monde est en train de venir. Bomoni pasteur ya Paris oyo nani. Chatumba ba yo na ba sans rival bazali aba banani ba. Ndeko nanga Richard Mpangi na Milouz. D'ici là na mikolezo ya awa. Je crois dans 2 semaines. Nazana aéroport kozwayi. Azo ya awa. Muto akokosa teke akoya awa oba kokanga elokuta. Donc même ba Pacheli mikol ba koya na bango. Pacheli azana problème. Pacheli akoya quand il veut. Bongo wayambo bokecho. Bokecho wayambu ata place azalinga na lobaka chaque jour. Aloba nanga na lingina lia to lia ta lituma na ngwaka. Bokecho wayambu. Aéroport ya njili eza polele. Pona yokoya. Mais problème ezande ba imposer mutu te andima Félix. Mais pona ozonga na mboka na yo ce n'est pas parce que oza contre Félix ndoko vivre te. Il y aura toujours les opposants qui vont exister. Les seuls mutu sora ye aba ko ba ndimeza ka VH. Yene joueur ko ya ana ta Congo afandi awa ndepe balobi diaspora combat et sili honorable. Nandenge ni batu nyonso te bandimela ka VH. La diaspora est plurielle. En commençant par Bokechu Wayambu. Bokechu Wayambu azawana. Kotangela ye kombo ya vie ngwanda te. Honore ngwanda. Kotangela ye te. Ezana batu ya ndenge wana baza pebele na diaspora. Ce qui est vrai est que vie honore ngwanda akoya na ye. Mutu nyonso akoya na ye. Non mais la biso odombo pe koya na ye honorable. Bongo ya za danger ni. Aza danger ata moko te na mboka oyake. Soki akiti bato bakobanga soki ndenge nini eza lokuta akoya na ye sans problème. Sans problème. Mboka oyo les chefs de l'État lobaki que bako bundate pendant 37 ans pour na kotinda bato na exil. Même ba oyo ozomona bazo finga wana balingi bacha bango ka balobake bazana insécurité. Insécurité zate. Ya liboso ye moko aza sur les réseaux sociaux te. Moi si na ye la première dame Denise asa longwa na ba réseaux sociaux azali soute. Nyonso zomona batu ba créer ba compte Facebook eza ya lokuteza ya mama Denise te. Na kombo na ekane ba créer ya mwana yo Gladys. Tant ba créer ya mwana wana Gladys ba zuzu ba photo na ye ba tewan pona ko senga batu mbongo ainsi de suite. Gladys oyo Maman Michel bazo lukayo kaka. Ce n'est pas que Tobosan, le procès est en train d'évoluer, ne vous en faites pas. Même hier Maman Michel wana so ki yende mutu basala kya mutu linga to telemela mutu ya okaji ko sala. Yesko zuwa wane bateli mobile. Zuwa wane bateli mobile. Est-ce qu'à ko sala quand même moi pas en arrière atala d'abord vina yeye moko. Banda botama lokola zaka pigeon abotami oyo mobile yango mone nani. Hein? Tony, abotami, doit évoluer le col à pigeon. Je dois chercher à présenter encore ma condoléance à maman Odile, qui a perdu son cher époux, papa Jean-Jacques. Atiki Yena Bana 5, c'est vraiment pénible, maman Odile, Tozanayo, parce que c'est parmi les bras droit nanga, maman Odile, pendant la campagne électorale, y compris son époux. Ça nous fait mal. Bobo sanitaire de ce monde. Tiambongo na libenga ya Congo. Compte yango. $10 par mois. Moutako sabinote. Nous disons, nous nous rappelons aussi la émission 50 ans après la disparition du premier chef de l'État, ya Congo, Joseph Kasavubu. On me pone à Joseph Kasavubu dans la sincérité et cause à la malade.
Ok, merci bongo bandeko balandi ya tokomo wapi tokobos na pété ndeko na biso JFM service bar 26 bar 27 ils ont déjà rechargé oh toi lingata biloko na ye et comme bakishisa nenga malamu bandeko baza na États-Unis le 12 bokoyamba JFM service kuna na mikili États-Unis akoya kuna aye banene ya récolter ba carton na ye agence de biseki bino boma matadi ekoma bongo na commune ya Kalamu bongolo wana epai wapi okomona biloko na nyos oyo epai ninga kotina biloko na poto tomate ya awa fumbwa makayabu poisson de mer ekokende poto na ndenge moko malamu bolandi honorable ndeko leze asi kopesa makanisi na ye na mitune na biso zaki na moi quelques questions de l'air bolandi oyo to aza leze plateau eza mpona bandeko nyonso ezaka mpona ye moko te yaka tokoyamba yo opesa makanisi na yo bakongo nyonso bayeba yango tika ete kimi ya nzambe ezala kati na bote na bino tokutane mokolo malobi merci.